Zawadi, I can't work with you anymore. Lobi, donc ngana yo, pona ba manager whatever is mon. I be saking a ba mutumo boy benga ki a partir Australia lobi bele lobi boy ah. Ya ngana yo, I'm no longer your manager. On nous a comme la prince. Cette histoire. Donc il y a des pas histoire. On a mutumo que ngana yo te demande mutuka, tozana vidéo sur photo ya ngana okay, when we finish talking, I'll get my phone. Okay, na telephone nanga. No, okay, po. But na ebite pourquoi bazolo kilanga soki ezali wande bazolo kilanga. Na ebite, I don't know why. Comment oui, bien ndé na galia, vous expliquer yo. Nena tuna question moko. Maman. Omoni ngande na ndimai ko sala na yo featuring Wana. Je ne pense pas que c'est à cause de 1 500 $. Vous avez bien. Je crois que c'est le mot. 1 500 $. N'allez en voir 100 $. N'a dit John Azalawa. John Azalawa, dans le bon mission. John Azalawa, comment ça avait été même réparti. N'allez en voir 100 $. Moi, j'ai des gens quand même qui me respectent. Moi, je t'ai reçu vraiment comme Bonjour la famille, bonjour tout le monde. En tout cas, non ça direct na YouTube. On appelle ça nos briefing pour dire que Pasteur Mike n'a pas nous personnellement mais un moment on a vu photo de dénoncer comme ma beleki eleki na rosenga na famille ya Joël Litumba. Oui, Joël Litumba. So boyebi te websinga na rappelé bino. Joël Litumba sa fille o Pasteur Mike akenda kozona Lubumbashi. Parce que maman Pasteur Mike ndi bozo lo balobana bino so da bino do kota na ba de tete wanto lalawa. Aza mutu même be eleki. Bandeko, Joël Litumba za chanteuse o za na groupe ya Pasteur Mike. O akenda kozona Lubumbashi. Dans un besoin Pasteur Thomas Lokofi. Pasteur Thomas Lokofi. Oui, que Serge Joël Ayako Luka yo déjà. Pasteur Thomas Lokofi. Oui, que Serge Joël Tumba Ayako Luka déjà dans tel nous avons dans la campagne. Pour nous expliquer la misère au Pasteur Mike harmonici. Azoka le Lubumbashi senga kepa ba boti na ye. Aye na Kinshasa. A comme na Kinshasa commissaire copine na ye. Na copine wana na bisibino. Inès a française la te so moni français OK. Au moni français mo ente na bina na longolio na osaka na te na ba distraction te. O commissaire copine na o. Ye o commissaire Cindy na yo. Mais Kofi Olomide mokili a respecta Cindy. Yo, bozaki na ye ozana Enis. Ye azali ko libosa Enis. Olungwene Enis okomina Obali lelo akomi fardeau. Mais non c'est moqué na été.
Léo la fille a comme une première à concevoir. Pasteur Mike oyebi nini leka oyeba ze molongo la ye. C'est rwana makamna lo batuma lo kofi. Za mosala nzambi. Yo besa batu vérité. Parce que Serge là ya kolukao. Joël Tumba dans une photo na mimi dans ma vie là. Joël Tumba za chantre bon mon étant dans la miniature dans photo na bon mon ayo. Ayemba ka na orchestre ya pasteur Mike. Balongo la basé message ke bakata e batron. Aya koluka pasteur Thomas Lokofi. Thomas Lokofi makamna lo boyebi yango très bien. Oui, na on a une photo na kana direct koto na 6 na on a une photo na. Pour ce que tu as dit, la bateau, tu comme Martina sœur Carole, madame femme bateau mariée, Carole Luzolo, na Canada. Pour dire que mon toit n'a pas le chantage à Zati. Pour Yvette, mais évitez. Pour au premier temps que yo côté sous pasteur Mike pour asunga bata libanda bino batozaka na ya ta sanfa bozwate o batozaka libanda lokumu libanda na ndaku nzala. Mais on comprendre que le sang est plus fort que l'eau. Bois makila moko yana yo. Donc pour dire que nana problème de personnalité, mais pasteur Thomas Lokofi le locoma pasteur apôtre Emmanuel Mbi étant à mon accord à la loyenga jeunesse azoka courage yo benga nous na cité Bethel devant tout le monde ezongi son nzila tant mamola ngi pa benga nous na ezongi son nzila et boki pe ko sunga pasteur Mike boki pe ko sunga boko tika na buité. C'est bande quoi Serge Tumba famille zaka na Lubumbashi a commis des trop alors parce que pasteur Mike déjà proposé qui est APC $10,000 na afutena billet azonga Lubumbashi asa la vie na ye. Serge abi akozonga te. Pourquoi ozonga te? Parce que ebi ke abota tsute muta baby si vie na ye wana makamna lo batoma lokofo ye biango. Makamna lo ba pasteur Thomas Lokofi oyebi yango. Priska na yebi na skoto sandemi ataba ya quartier nde tinga isam chitu azaka mada ya na mais na bien kika ya no ya maskin to banda quartier moko me ba nso bika ke ya nanga donc bata quartier peut kuma bande ko zango prompt ba ma baluba eza prompt nga kuno kota ba détail wana tinga ma za très important. Donc pour ce que boy ba comme ça mais na ye mambo depuis kala so vous lève na mode na lobango bon femme non c'est une photo Joël Tumba pour mona kayemba kana ye o azaka olati se ndenge moko na penel azovanda na ndaku moko ba avant de se ndaku moko na penel azaka copine na ye. Ah botati parce que kolonga basé monsieur le que botandeni so médecin vous c'est cause à erreur à médecin et lelo tant pasteur Mike mama njanja sombele ndaku na deux écuries pour va vendre ndaku moko atika ye na lopango na ya bovan ya kenda deux écuries a utiko proposer ye na mama manjanja a payé $10,000 pour la kanga munoko. Pas quand on monoko. Papa proposa que $10,000 pour foutre un billet à Zonga Lubumbashi. Ya boy. Makamna lo ba pasteur Thomas Lokofi. O sambela ka pa o koma ko banga nzambe. O yebike Serge la ko lukayo na ntango za na hotel na ma campagne. En fait, c'est ça. Non, non, problème personnel. Au quoi y'a no pamba. Au quoi y'a no pamba. Donc, endozaka après 2 semaines, kambuno oyebi ke no yeba nanga. Oyebi ke kambuno no yeba nanga. Au quoi y'a no pamba.
le bolingi bomaniganse bobimisa lokola fio na ndende yo mosala na nzambe bokomani na mbeto poani bomoni kana pousse bino mo bobimisa video posonga na bimisa kika ata mokwana ya mutaka na sibino ke ezali na ko pousse bino ti bobimisa ngo bino moko parce que bozo la ngana bimisa pe ko ba diffamation bofunda ngana ko pousse bino ti bokobimisa bino moko ya mutaka kande bobimisa ya mbeto bino moko bobimisa ya mutaka. Nana on a problème na binoté mais bon la bongo la sabso teke va basa même scène wana obosaki ya civière wana au futile kango $1000 o longo la bato image tant tata po yana pourquoi à laver yo mais simbate toi na lisula Carole Luzolo yepe femme mariée yepe sondumba na Canada. Pour non ça msala donc na kati to kuta na YouTube na 13h